Donné Moutobandi au chrétien, bon, et ça bien parce qu'on bandi là-bas immeuble. Au bando qui t'en a assez. Mais si on lui colore, on est doté les manants, on a bon, on s'en la deuxième vidéo, promettez même Bimisa. Ah, ouais, lobby, nana boulot, ya bien, moi, il y a psycho bout, na ou dia boulot, na si t'en a permis de parler, semaine to banda, na on a boulot, na on a direct na boulot. Bon, mon en image, na le bagit, na été, na on a l'âme sur la boulot, na on l'a qui sa boulot, parce que na moi, na maman, na on a maîtresse, mon lac ici. Parce que yo lobby qui a mal éduqué. Peut-être yo, parce qu'au fin, il faut yebi ngati, o yebi soir, o yebi likambopete. Et puis, dans les réseaux sociaux, net biso lem so to sa ba blague na biso to sa ba théâtre na biso lem so na mami. Pour na biso mi balé. Ba tout nene ba développer la ngo etali bango. Tant ozu courage à roloba, o yo lobi wana. Bon ngana moi na maîtresse, moi na molakisi, papa na ngaki grand commerçant. Maman maîtresse molakisi. Talaka moi na molakisa kozala nani. Grand frère na landi docteur. Yo mutono zolo na bi famille même pas na bi même fonction na autorité obimisi pété oyebanité mais ozo zwa soki para mutumo ozo côté pour na oyeba on peka na suka ba otuni na msuna Hollanda wa ba bisani ni ba formation ni falo sala ba diplôme ni falo sala pour oza na pour que en Afrique na sala on est surtout na poche na ko la lisayo na poche na za ba certificat ebele. Na sala nature, moi ni nature n'eza libanda boy, na l'action libanda, moi libanda boy. Nengi libanda na nga ezali, balcon na nga. Na sala nature, donc na koza na ye na se wana. Na telemi na okata lemso matiti wana, zuba mdibambi banini ka ba matériel ka na okata. Ba obenga nga lemso ba bengi nga police. So ba bengi nga mbila tanga ya otuna nga poko zo kata. So na bige non o ezo déranger milliers boy. Ba otala ba otenga nga na poche. Ah, bion komo nani, da pesi kombo meseka vena kitoko. Oh, aux en droite, si on habite dans la droite, aux en droit, bon, là qui ça, identité où ils ont permettre au kataboué, na là qui ça yango na zana ba permis on a surtout, na là qui ça yango na zana. Pour yum toi qui na besoin banga, na nango ils sont valables il y a 10 ans, renouvelable. Au moni la balabala, nenge au mona bakanga banzela ba autoroute. Bakanga ba autoroute na banzela okangi obani ni ocheba autoroute to tcha babani mo bobozo bongisa na bato basi ba monanga wana awa bazali ba yebi ba monanga na sala yango na zala yango ba papier nango toujours yo mto zali na bezo yeba bon tikana leka na leka de za tinati siko ba misala o ba papier na zala yango oyo et qu'on permettre nga na Congo te pour na sala ngo na Congo te na sala ngo na Hollande na o bénéficier na ngo na et puis na bénéficier ngo na Hollande parce que na za musala na Hollande na za obi tango to yaka protocole ti yo mutu wana zolo ba wana tango yo protocole yo bi ba concierge te ya ba immeuble yo za banga bango lem so za ka mindeleti na immeuble o vanda rapé batu ba ida ngo maka mutu ba contrôler tout ba concierge donc ngai na ida immeuble na yo wana nga siko siko soit siko ngande kono kobo et puis zairwa awa azati na rota mobimba na lo banabino mutu musala wana azati awo salana o mona ya mona sukula ba vitre e mona nettoyer ba immeuble azali mais que ozala bureau ozo kender moko kanga ba photo moni bobo mona na bibia semaine to banda bo mona image normalement nga ça même lelo même lobby mais téléphone nanga wifi nanga ya libanda ezaki moins et permettez à ça la vidéo t. Donc vidéo ba unité là ba charger là le 25 donc le 25 so ka ba unité yebo mona na boulot mona na chef à la ratenga moko na pemi na bo na mwana mo mkolo ya hollandais ya botamawa aza sirnamien ana 27 ans bo mona na mwana oyo na ola accepter boulot siko yo mutu aki na bezo yeba nga oyo ba o papa na tinda o yaka osala nini dans la quartier mo a na ebani bazwanga house mister quelque yonga house mister bota la gêne pour na net il la ta comme on a coupé hein bako comme ça mindele na bona ne kutu uta koleka ba pesa nga mbongo quoi ba pianga ba 10 euros ba 20 euros ba 30 euros ah ya bon c'est la rabison ndako bien ya sala ka bo
nazwa ba fleur, nazwa ba gâteau. Donc naza koni na mboka oyo. Yo mutu wana lobaki semaine wana la sauce qu'on a bureau, na kota na bureau na vendre na bureau na kena sa musala boboso bo na tindi na ba phone au mona et puis au mona chef monte pembe na ngabota. Moi ba fungula na ba fungula société donc amna kipa mutu wana ba bureau na ngaba ba ndako batu ba boy ngai yangolo. Yo mutaki na besoin ba so mutu aza nani ayaki poto amazwa maele fazonga na maele wana Congo. Siko maele onaza na ngwa Olanda tianga awa na sala awa afuta nga mbongo bien na Congo ba opesa nga bulo wana ba opia nga wapi ba immeuble za la wapi n'habite so yo za la wapi na Congo po côté na bino so ba immeuble za li ba opesa nga ke nga na gérer ba immeuble boy mi bimisa identité na yo to ye ba yo na tangeli awa na zuli bulo wana awa sikona ke na Congo ko sala nini bana nga baza ba hollandais ba botami awa bana nga baza nga ba parler belé ka koto nga ba parler belé bana nga so na bina benga tout tout moko ya ka siko kwa baroya pour fona benga mo ba ko de la part à l'art damage ka ndenge ya la au monde le ko sala bino mo pe na mo ba esprit mo bo zape mo ba keto quoi mo ba keto parce que bato belé on ozomona wana baza na ba groupe wa tozomona bazora ba 900 € na ba mois ta mo ba mbongo bambongo ya mobiso lobela bambongo te bambongo ya ba jouer bato so bazora 900 mo 900 pas na ngeza mbongo locataire ba 900 € za bambongo locataire so a fait 2 mois mona ba parler ba locataire donc ba 900 € za beloko te yo muto zo ya courage a koloba ba place so ba sakana na bambongo ya kayu bambongo ya valeur ya boulot penda o bambongo ya boulot kotanga bo yo ba futa ko comme 900 100 200 300 400 500 600 na l'extra kaka allez ma salaire ba futa ka bato ba fenêtre ba fille ba finga nga ba sala raté bon ba futa on a ko futa it na moi na bino na zo na 3 mois na futa ka it vous comprenez na ko chapenda ba fille wana musubu na chependa boy na futa penda ko yangolo ah ba futa ka 900 ba fille ba bato ba sala raté allez ma na ko kata ngo pe kian et le belange l'autre la fin du mois il y a les combien oh le 25 le 25 le 26 que tant on t'a sur la mer que mobimba salaire yo mutu wana ozwi courage à loba oyo lobaki naza désolé peut-être ya rolande la vie na yo toutes les façons oyeba no pe kaka mais so oyeba na faut yeba pe vérité parce que tant on tant ozo loba oyebi vérité te faut yeba vérité so oyebi te faut tunaka au moins il est vendredi nga 6 h na 12h lelo na ramna pepe so na 6 h na lekala leki parler na pe milem su bo mo su pa meli mo moko obikat so ko sala katana o sala ko zo halar na o hein na sala na zo halar mais vendredi ça week-end le samedi dimanche na o sala ti mais faut la c'est là na ko pe manga na parler na pe mi ah moi bière moi quoi pio et ça na vrai pour na lengwa mutute na na problème na mutute na beta bok na na la laisse pepe la mbetolo ya tous ozozo courage à loba peut-être yo se confiner no pa na yo tant on se confiner no pa na yo na ebite soki na nga tindi yo zu courage loba ozo permettre yo bimisa mutu ezama wa ba congolais tant ozo loba wana ningo ozo expliquer wana tanzo yoka yo mais yo ko gena Congo te na ningo ozo loba soki yo betidi yo ya ko sala po betidi no po yo mo milobite hein si betidi no ya ko sala fo loba nga na sali na sala ka tele ote na ozonga na Congo nga na ozonga Congo te d'abord nga ikoko na nga za portugais so na Congo na angolais so na ke Congo mutu musa ko benga nga angolais batu musu ba benga biso congolais boy mais na yasiko poto na za hollandais bana na boti ba hollandais na vanda na okufa awa na ke Congo sa ni na Congo ba pesa nga mbongo salaire na mois le 2000 et quelques euros na Congo na Congo Camere nga leki Camere yi bien na prison so na bina minute bon tu sais que libérer nga Camere na chaebo asukula nga ba kechawa na pia que 400 € chaque mois na ko zo na chena pale awa
azwa 400 Tshisekedi andimi a libéré azwa 400 mais caméra yi ba mon ba miyibi ba voyou nga na kokwa mundele na ko vivre na mentalité ya ba congolais te yo congolais zonga na Congo nga na botama na Congo mais ba koko na nga ba botama na Congo te ba koko na nga ba uta Portugal descendant na nga eza koto bana na nga na bota ba musu ba loka ba metiola aso moni bango ba vina bango même ezalaka et puis ba landaka ba makambo ya buzo bate ke o papa na bango atala ki Facebook asa ba landaka te bana nga ba landaka ba mambo te moi na nga wa France akola na ekutu wana ya mukolo kutu yem peut-être alanda mamba bazairwa ba on a boti na parler na nga na libala ba landaka ba buzo ba ote ba yebi tata na bango ninga zali naza bien éduqué. Mutuana zoa courage à Roloba, mais bateau batindi on a tout na mamba ebiso bana o moda kolisi na ndako na ye a en Hollande. Ba website o mona bana nanga. Yo mo elekela yo. Ba libilo musu biso sala keza ba bilo na biso to sala alem biso sala ba bilo na biso. Problème eza na batu musu envers mami ezali keto. Eza jalousie. Depuis na pesa mami bague ya fiançailles. Guerrière dans un avenir ya mami na ngai. Batu wana tu baza bato ba monde des ténèbres batu mususu ya malamu te batakanga nga ndenge tunga bazo nga te na butu ba mona nga boyo te ba benga nga ti jingi gizengi na butu ba mona nga o gizengi mais na mo iso ba pusani pemeni tala siko na mo yo muto do finga nga so pusani pemeni o Rolex yo susu ka ko lobi so so na ba bien na yo boboyi mais na bien nga na yiba te na beta chèque te na ke musana nga so na paye bor na nga na mbongo na konyoko maboya konyoko mapambe noko na nyoko mi na ke na paye bor na nga boy ah est-ce que na ko lobela ngote so na lobela ngo ça pas plaisir na nga iti et ça pas plaisir na nga nzoto na nga ndem te ça la plaisir et puis nga na sa perte yo noko na so nani na biote bor ezanga kombo nga na sa perte obi na la so pe ke na sa perte mo il chemise na paye nga na we chemise ya wendi kaka. Un sapeur a payé chemise na Wenzete pour la tasse à l'émission. Chemise na payé na Wendy, coupé peka na Wendy. Ba coupé ka rapen zamba sali mikolo na Wendy. Le baga na sende sandale ya docteur Martins. Ya nzamba sali mikolo. Na sapeur te ko le baga modo za sapeur, na sapeur te na rende propre. Na ka propre na linga ko na linga goût. Si on a une nation qui continue à faire ça, un bal, à deux balles, na paye, na la RR, moko monoko. Hein? Si on a un baninga, na paye parti, même parti à 1000, à 2 militaires. Mais on a la guisa yo que na go foot à batou, on a balia la sociale, on a ça va 2 milliards. Et ça va 2 milliards. Yango na mabo, nanda. Si on a vu tout de suite, na lo bana mamia bimisa siko ça la vidéo place ya zali. Bon mon a direct à ça, na lo bana bimisa 4 ou 5 millions ndakuna bon mon on peut se bimikuna. Tout ça, on a monté à Santé là, là, non? Ozo courage à Olobake, non? N'est-ce pas la mamie à Sana Bana Boye? Yo tika la palo ko kenge la bana na pour l'état ya kenda kayu. Noko. Oteka diamba ou bien nini? Obiwa muta diamba na pona na obulele yo. Nga na sala ka na Rotterdam. Mami asala kana katevek na mboka na ye. Bana oya mike batu bazala na biso na ndako. Bana ozolo ba o bazana premier handicap bazala mibale. Bazala pa ya mama Sophia place ya ba omoni mindele ne bazala. Mindele bazala so bana bazana premier handicap ba cha ba ona mindele pona moyo bika boyebi inabite so vendre na mboka nini. Parce que yebi Hollande te, o eza Hollande. Pour yo zolo ba faut que sa identité na place yo vendre pour te comprendre ba momo na muta France muta boy. Déjà tant ozolo ba déjà kenga façon zolo ba déjà na mona nga bia oli papa. Nga na ya poto nazo mai nazo nga na kesa na Congo. Mais yo soko ya poto na éviter so classe na ngosala lipe na poto. So to zongi na Congo, so na Congo so ezabela kwa ba mikili. Na oleko ka na vie na Congo. Na oleko na vie parce que na ko mema omoni nga société moza quelque part pa na RKB, GKB. Patron na moto so na bien. So na bi na patron wana bo so Congo ebongi. To so la ba matériel autour na so la mairie po et ba travailler na armente.
tokende tosalaka tobongisaka nzela omoni mindele basalaka awa nga bakotuna nga oza na bapapier nango naza nango na poche na yango naza na bamikanda yango tokende mbala moko eza lokwa permis de conduire à part wana soki Congo ebongi peut-être neti bapote oneti tozo bapote komi baimmeuble naza na efaring babenga yango expérience naza déjà concierge soki balobi lelo baimmeuble ngo bazosala kote na bino oyo tipe yango ozoloba wana batongi baimmeuble ya bino modèle sikoyo ya wana ye mutu fois contrôlera baimmeuble makambo tu wana fois kanga bafoto makambo tu nakoya mpa na bino nakozwa bulo ya koleka yo place ndongo so otangi classe awa oyo okende okoma kokoma ngo mbongo nini okozwa ya kokoma awa hein yo bien oteke na poto bamisala biso osalaka eleki bato oyo bakomaka na biro naza na mascrap avec verre que na moko assistante mo naza na comptable moko ayaka na palais pa na nga gérer nga na ba facture makambo tututu dernièrement auto ebsanga to za kuna mamiso na besoin de awa abina modeste tu sais que gagner mbongo belé ko le ngai yo mo mutu wana zolo bana oyebi on teke na poto bato basala ba misala la monsieur bandengo wana bazo mbongo belé ko le kamtake na bureau siko yo bureau no sala wa pe nga kuna na bureau mais place on a vendre na mela na ba café na tia obo mo nango noko foza la mo maele noko o vandi lo na kapamba o vandi lo mami ngenyi mode yo ebinga nga ebiyo ozulu ko yeba na okwa so ngo yeba na krebi mana kombo na yo moko bimi na kombo na yo mami ayeba na sala kombo na ye moko nga so yo yebinga po yo muto talinga sikona kende o très bien nga ina fani na ndaku Laetitia ba fille yo kala ba désordre wana abengi na téléphone nanga azolu kwa mami ya buncha mami nga na sara na Rotterdam mami ya sara na Leiden yo type on ebi pa yo sara raté to cha yo sara na Paris yo sara na Paris na ndaku na yo ou bien moi si na sara na Melun mais mutazo luka bundisa Laetitia mtawali kwa buncha mami fo ya na Leiden pa mami ya sara akoya na ndaku na ngata omoni keto pa ezo sala batu bino nde bozo yeba na bino mais tellement ka fo finga ka likolo bo finga ka likolo mais ayena ndaku nanga na lobi na yeke toza na Leiden so za likamu yaka na Leiden azo kima na yeko ya na Leiden pa ya mami pona nini keto batu baza balingaka mami te balingaka ngate fo baloba ne kende kuna neti mode wana za yuma fo menacer pa mode kuna po mode ya yuma na yuma ta kosateke na viso ovandi na obonga molo komando na esprit gombe komana mwa balar na koma kopemo ba makamu na obani balo sala mamamu na yo ba jaloux babota makaka wana c'est normal ba jaloux ba ya kaka chaque jour babota maka eza ki yuma ta noko wana solo baboso noko borizanga kombo nga na bengi police na epsi police no mwana mwasi mo boya oluka nga na palais pona na yebi iloko te azolo ba na problème na mututel asa na problème na ngata et puis na mami baza na problème te bandenge na bango ezalaka bandenga basese bafinga na ka bandenga wana mais akoluka mami te la musu place azala azo craquer babotola ebana aza na jote jo aza na confiné na France ye mo abimeza te tant azo mona mode biso to uti France na mami to che ba vidéo tocha ba vidéo tocha na nzela to kende to mema ngala mema to sa ba de biso sa ba délire na ça quoi ya histoire ya lelo ezo salama ngamu nazo ba bulu wana nazo ba bulu na ngake to sa ba délire na biso mobo tango zo tala biso na ngana o sepela e ba délire na nga eza te ke fona ndenge ba na sa ba délire na ngana fona comme le roi Tshisekedi ya président vient na Bruxelles atanga wapi ba diplôme na za na ngombo Tshisekedi akoma président lelo na Bruxelles na kini yo muto zo la bato batanga Tshisekedi ku père na bango ala kutu opposant o kuta yaka po biso tout o boira mangunda ngape na boira ngunda na Tshisekedi yo be muto onzo lo ba nebite so ye poto aneni ni wala eza jalousie batu bazomona ke mami azwi jo moko bojo na mutu esala radio na vanda
avec John na baboule ya mami lemso bavandi bakokanga makambo belé kozala omoni muyo mutu ozolo babongo ta na ko lakso na parler na na ko kita na cave na ko laksa na cave jour ya na cave na ngomona ba champagne ba whisky ya ko yiba te ya mbongo na somba na ba so ba soldat na sombi so ba soldat ba whisky na somba chaque ya belé oboya pona na baboule lemso baboule ko bala makambo belé na so proviser makambo malembe. Et ça, jalousie à monde des ténèbres, ma fille, wana misu bazana, et ça, jalousie envers mamie. Et ça, jalousie, kalikile sko yo muto zolo babongo. Yo landa ki nganengo muni nganenge elekeli wana. Menga na zana boulot. Na ye nanga boulot na tiki téléphone nanga na ndaku nanga. Na tiki téléphone pa mwasi na ndaku. Tant na komi na boulot, na moni téléphone ezate. Téléphone wana ezali ke na musala nanga fona tinda ba fona kanga ba photo place musu na cave mo boya mona biloko ba boa biloko mona cave fona kanga ba photo na tinda ba konzi nanga to ba konzi nanga fona tinda ngona ba agence ba palin la musu biso ka ba tolongo nanga ba futa ka souplice tant on sa mingi ezo zala nga pe bien na bengi momi nanga na palin chérie ye nanga téléphone na boulot nga na ebité que Laetitia obano benga na téléphone nga pa benga ka déranger lo ba ke fa ya obundisa nga obundisa nga d'abord pona ni na sana problème na yete na soini ne pété loti na keto na ye peut-être envers mamie pourtant bon bazala la baguerre kala na mamie nga na zala pe libala na mamie te na sana problème na kato nga na sana problème wapi yo mutozu courage ya koloba boy na keto na ye Mami a eu téléphone dans la salle en fait direct à l'obi qui a zoya côté la téléphone pendant parce qu'il y a pas l'ingagi que tant que yo so ba ko beta ya ka place on beta e bosi na ka mbala moko ngala ngina musa obi lelo procès on lelo ko e neni Jack ngala mutu esalaka bozela botala bomona ndenge oleka ba makamsu wana baloba ngo te ngaza na boulot na za engagé na société. Et tombé jour na sali côté on a moi ça y otiki la téléphone, mutoye ko menacer na côté na salaki. Tant ba moni mami fala bundisa mami mais non aye pe na petit na pe na memaye. Petit on ba rater ku na leki non dire ku na on na ye na ba soute ye ou moko na mo na linga mingi. Ba jaloux siko o ya ngai o pe ya mami ba influencer ba tindi petit wana Laetitia ya na petit mo po ba ya ba barenga. Mais yo muto zo beta li solo ata ozo finga ba modeke Petro linga ka modèle répondre yo po ye ba na sima modèle ou quoi. Oko benga na ba Facebook comme na on peut ko benga so tuni pe ba tobi ke ba modèle na za besoin na ona benga yo to sola. Oko benga nga po solo na nga. Yo ka sina réseaux sociaux omoni Hollande mobimba ba Rotterdam tout ba to ba ebinga depuis kala na sala depuis kala. Tout le monde a dit que Bouzo bâti. Tout le monde. Ozo courage ozo ba modé wana bobo noko. Yebi mutango ozo lobela. Hein? O mutango ozo lobela. Ngasa mutabila mbata. Licha wenze yango na yipsi otu. Licha na lati na wenze. Na lati yango enigma pe pona yo. Pona faire voir yo ke et l'ambate ça la mutu. Mutunde. Omoni na webso belo moyo mutu mutu lobaki ba buzoba. Et ça na bato belé ba ali ba camarade ya mami ba Hollanda mamo na ba balanda nga ba ebi. Ngata na kuta na mami aloba nga ba camarade ba ima mo surtout. Azwa paix du cœur des poids comme nga. Azwa na paix du cœur. Mais ceux qui sont ba délire na biso soit bato baza ba jaloux envers yé. Bato na pas attaquer. Bato na ko balinga te mami ya na Rotterdam akota na Rotterdam. Donc bato na baza mérite bako peksa mami Rotterdam te. Bato na ko pas attaquer mami faut ya paranga parce que bebi nga la sala na Rotterdam. C'est la jalousie zo tourner dans le monde ba fille, ya jalousie ba fille internet wana. Baza na mabala te muso mona zo baza na internet là. Si quoi moni si ko mami azwa Jojo ya bien. Ya bien penda. Ba okende na nenga bien pour faire kuto za na kini anewe pour la confinement o. To kende la musu bino na peke mbongo pe pesa mi makamutu. Mais to kangami pour moi to kende yati. Na lobaki na mami ya musu mama musu foto sala ngo na se. La musu mona ka basi ateka teti to pesa baga ngo na bobo. Yango la musu pe pa partir a bag wana. Yango guerre kota.
na monde na bango wana ekota donc ye akoma soki ndenge nini bamvutake chaque fois yo mutu wana oyebi te il faut luka mutu le mosu aza pembeni na yo tuna oyeba ozwa ka courage ya kolobaka yo mode yo mode yo daya kutu bobo yo monanga na monde ténèbre nga nateka diamba te nabetani te nga kaka kayo kaka bana nga tuna bokoli bango babonga lelo awa na Hollande kaka na mboko balaka babande babotami ya bango tu na bulo soko oyebi te fo tuna so mutu atindi yo pete so olingo osala base na osala base na likambo mosusu me kosala base teke bamode wana bamami wana bobobobo non biso osala babase na biso ele moto osala babase na biso ele biso ezaki ngai na mami bato yoka na biso bongo ashu ele moto naolala na nga bona mima filme nga ele moto tshone tene nasali na nga nini naozosala mwana ntemi napemi na pale bulu na nga moyeka oyo osala makambo na mwana ntemi na bifo na sexa mokili nazwi nzete nazwi liputa nasali na nga geste bato na bamasa mima babenga mima bazoseka danse nga siko plaisir na nga wana yo noko oyo ozwa courage ya koloba yo nga nasepela na nga plaisir yo siko oyebi te etinga problème na pale na nga te tango yo mona bongo vandika me jo wana nini yango wana azalata kotangisa bana te kasala bote bana moni bana mami to ala pale bata bakenda ba course mate pa mindele ngame munga bana nga moko awa to tshaka bango ba course pa mindele pourquoi yo ndo yebite nebite pays ni ozali omoni biso na bandako to solo ala msulingala bana nga na boti awa na mala bango to solo pe lingala na tshaka bango ba course pa mindele pour avancer ma casse na ba langue na ba néerlandais na bango bana mami même chose bana mami bakenda ba formation bakenda pa mindele bakenda ba cours makamu tout pour awa ba botami ba sala vie awa ba sala vie na ba Afrique te yo mto na boule Afrique yo oye poto na neni yo na boule Afrique kaka Tshisekedi yo na utasonga songi président metani ba okanga kachibo na Kabila siko yo soyela nga kuna Tshisekedi te nga la tangi awa na gezonga ona Congo yo nga za congolais te nga za hollandais bana nga tuba la ka ba odai nga moko na kufa so na kufi parce que na cimetière ya Silingen awa yo zonga sanga na Congo tangi kiyo na kesani na Congo na sa million na sa nature ba futa nga combien na Congo na sa na Gombe ba immeuble ya na Gombe yo bi ba immeuble ya Gombe ozala concierge na ba immeuble ya Gombe yo ko subula immeuble na Gombe yo mtozo ba batu bobo mayele boya ko so azonga na Congo yo yo sali na mboko yo folo bana ogenga na sali boy omoni nga na contribuer trop na Hollande tina okoma koko domoni na boy au palais au car au elamba ekozanga ngati au la rebelle na poche ekozanga ngati tina okoma koko bakoko muso mona bakezo bakoko bakezo damage pour salati muso mona teka diamba muso abeta sheki siko ngaite nga siko makamutu wana na salati nga na sala kaka yo siko mutu na faut raisonner nga pena maroquette to ba congolais Congo pension na yo a okoliango na Congo te foli onga osalawa siko yo yelanga yo sala mboka ni yo mutu angolo ba wana bongo osala mboka nini yo sala mboka nini siki sinabite so yo place ozali siko 65 ans na pension na yo okoliango na Congo noko epoto osala na mentalité africaine ozolo ba wana ofungwa mito epoto ofungwa mite kende na kino ke sala kuno mona bandeko none ba hotel milaka yo na kino ozwa combien $200 $500 $300 yo okosoma bakiti okopeye TV na kini yo na salaire na kini yo komona bananga ozwi poto mayele okoke na mayele na kini te bamikanda na zana awa yango na usalela na usala na kini na kesana nini na kini usala wapi yo mona bana obitango boloba bamba bongo fozo na courage na courage minda mobali obilo nga mone na loba boye na ofinga bino me nga mona kiti na okini kende na okini ba la msubo mona nengo ya poto beta tour te nga na beta tour na kini na pe ba palais ba villa
na âge na on a eloko na regretter na vie sous te. Na âge na ça na on a eloko regretter na vie te. Donc na si na soki si na on dirait. Quel que ton yo pe sou muto zo yo mo lem so comprendre on temps zo lo babongo ozo ba tegelem so batu bazo mona mami na jona e poto ou di France week-end et l'équipe doit aller en France tu check ba vidéo tant que tu check ba vidéo avant que tu vois ba vidéo na so ka neto sala ba vidéo so na sombe la mana sombi yango de et kokanya moi si to la tia biso mbale ya yo problème na kati ba ninga eza lokunya parce que ba ninga pe bazana besoin bango ba la bongo na ba jona bango et puis ba na besoin modèle na bango pas à la pembeni yo mutango zo finga yo ba bango te que l'air mo so na groupe boagi groupe belé ce qui masse la mort abimi liboso l'équipe no tout et ça la jalousie yo mutango yo ebité tango zo finga biso bango tout na ba groupe mona mami tango mami ake moi liboso ba komi alati ketch mo mbati mo na jona ye moi t-shirt moko il faut l'andar makamba lo baka tango ba finga rana ba finga waka bo rango 2 euros bo rango 3 euros biso équipé biso te tali biso te biso les censés to la ta gamme et ça jalousie bazo jalousie mami si qu'on a mami ba ebike mobile na ye asa mutu asa logique ngana mutu logique na mutu tout et salaka okinoko na mutu tout penda et salaka na vanda rapenda boydo na vanda rapenda bien tout ba ebinga kaka na boulot na sala balandanga c'est munele apianga confiance na moni ba fungula o ya société munele yo ka toka ba chance ndako par exemple na fungula moko afungula ngo ya mama ifungula partout le la police. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba ça talo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba ça talo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.